ya mbosa bomba lobi bake kokuta ndeke oyo babengaka ibu na biro ya mboso aloba bakoti wana bamoni ndeke ya pembe azopema batali ibu azaka na zamba na biro ya mbosa yokoluka nini ekonanga na kongo ekomi pa mérite place foboma bato ebele ibu wana eza symbolize moto c'est-à-dire mboso ezaka suye te eza na baposi oyo ezalaka na place na ye kindenge ozomona bitumba bazobunda kuna eza bitumba physiquement boye te oza komona bamboso bakamere babaati babembe bazobunda bato mosusu bato babunda bitumba wana namuka netomeyaka bakangi ibu na biro ya mboso baye kobimisango libanda batala boye ndeke batambusi yango balobi na biro ya mboso outi kokanga ibu ezali soni na biro ya institution ya mboka bato bakomi kokunda bakisi na bango bato bakomi komema milimo na bango ntina babiro ya bainstitution yango bozomona bakomi koaffaiblir esprit ya bakinois nabokoye nabokoye tombela pa ekomi koaffaiblir esprit ya bakinois tokomi siko kokomprendre bango ti ndenge ozomona faiblesse ezoleka na kati ya Kinshasa bandeko ese bazobunda bandeko badundu bazobunda na Congo central bazobunda mais biso bakapitale tokoka kobunda te parce que bato bakambaka bainstitution bazwa molimo ya koneutralize esprit ya bakinois namoka netombela pa napesi yo message ya kolobaka semaine oyo etiesilaka makofi oyo bakanga na komine ya Masina po tobukaya bomba ayo komi esprit otie bomanga tokomana esprit oyo ekangaka milimo ya bajene ya cangu nasali barecherche na politike na ngai oyo nayekola bayebisinga bikeko oyo batiawa na komine ya Masina na 50 metre awa yango nde ekangaka milimo ya bajene ya cangu yango semaine oyo bandaka kolengela yango kala mingi te tozobukaya mokolo tokobuka bakofi batia na komine ya Masina wana okomona mpe ntango okotomboka andeko bayebi malamu ke ntango nde ebandaka makambo bomba nabeta biloko bayebi ke ntango nde ebandaka makambo bayebi ke ntango nde moto ebandaka révolution bomonaki semaine okai na semaine oyo nayebisaki bino fo tobuka aéroport ya nani tobuka mpo ya njili namokane tombela pa obanda koretenir biloko oyo parceke mokolo tokopesa go moye moto azazulaki dibeza te botoboye te mikolo oyo tozoprepare kobuka mpo ya njili sango oyo nakopesa bino ezali boye tozozela lokola Tshisekedi bakendaka mingi kinkole bana ya mboka oye lokola tio bakendaka mingi kinkole mokolo akoleka na kinkole soki ake kinkole bakobenga yeke mpo ya njili bana ntango babokiya apres tokosala pillage ya mokane tombela pa tokosala pillage bamaison nyonso ya bendie tokobukaya tokobuka bakomine nyonso ya cango botoboye te buzoba eleki ebele soki tosala eloko wana nsima nango nde bakopesa bakotrouve solution epuis nsima nango bakotika koyiba nsima nango bakotika komanipule bakinois lobi Tshisekedi asutuki amukane tombelaka lobi Tshilombo asutuki baye koyebiseke na guvernema na yo ministère moko ezalaka très capital bobosani yango naloba ekolanga likambo soni porte-parole soi-disant président de la république soki ya gouvernement azotanga bakombo ya baministre azotanga baministère na kati ya baministère wana ministère ya justice eza te ntango alobi yango na RTNC apesi message basinale ke ministère ya justice eza te azongeke komango na bik namokoye ministre ya justice bakomi yango na biki babosani yango lobi lisusu Tshisekedi asutuki
Kaka. Mes chers amis, on dit que la pique n'a pas de la classe. On dit que la mabaya n'a pas de la ménigérie. On dit que la mécanique n'a pas de la mécanique. Ceux qui ont ça la mécanique, on dit non comme un patin à bic, comme un bico. Raison pour laquelle M. Tilomoki n'a pas maîtrisé la politique dans ces pays. En ligne à Kamamboka, Yango Bozo Mona Tozo Kelibosote, Tozo Magasi, Sima. Babengi Balobi Tshisekedi, comme qu'à investir dans le ministre était. Bobo Sani ministère mort. Oh Babomba. Papa Sani ministère, il y a décentralisation. Ministère de décentralisation, d'ailleurs, il y a parmi ma vice-premier ministre. Mais c'est qui le Mabosani Yango? Ah, on dit que toujours Maboye, maman, on a ceux qui toulouent, ceux qui chiminois. Aza obligé à comme deuxième ministre Nabi. La boca, laisse tomber la part. Les bandeli bagas, les bandits boy. Bon, on a katikati de ceux qui sont Ngengeni. Tshisekedi qu'est-ce sont faites dans Brazzaville. Sassou a béni pour la deuxième fois itinérant. Ah, dans la communauté, là, vous voyez. Sassou a béni pour la deuxième fois itinérant. L'objet dans ma ministre et de presse va tomber. Patrick Mouya, la mouka ne tombera pas. Patrick Mouya, il y en a qui la télévision. Pendant qu'on critiquait Denis Sassou, Denis Yoko Ben, le chef de l'État, itinérant, papa. Ceux qui homologuent n'a pas l'objet que vous avez été, c'est qu'il y a une capacité là. C'est quoi bande konanga? Na début ya mandat to bande komona minda boy. Bongo na katikati kozala ngengeli. Na se rappeler na zongi moto na ngoni c'est-à-dire ceux qui Tshisekedi na sala ki moi moke wana na premier mandat, c'est parce que ça va que les mayele ya Kabila. Ah on la Kabila zato ya mo komele tâtonnement. Azo koka kosala makambo te. Ayebi te na kobanda wapi na kosukela wapi. Bana mboka oye. Bana ya mboka oye. Nani mokozi? Ah nani mokozi? Na yango biso totalisi bango makambo ndenge etabolaka. Le monde entier bakomi kopesa présent eli Martin Fayulu raison. Ya koloba te mwana mobali wana azalaka na raison amonaka na mosika. Fayulu nous avait dit rien va changer avec ce régime. Alors dans la biso, les civils vont toujours continuer à sauter. Ils vont chercher de trouver de nouveaux noms. Mais avec cette allure, le système restera toujours les mêmes. Bana Kongo oye, bana ya mboka oye, nani mokozi? Awa, ba changer sous date. Investiture ya ba ministre ya kati ya parlement. Bakomi koluka nani bakocha parce que faut babakisa deux ministres. Babakisa ministre ya jeune, nani ya ministre ya personnes vivantes avec handicap, na ministre ya décentralisation des institutions. Là vous voyez, ceux qui vont compléter Batouana, ils sont obligés. Chiminois, à coup d'assurance vitale et caméra pour Bassorola. Bayo Canada, Moussous, Oyo Bakocha, pour que ma ministre va investir dans le palais du peuple. Quand on connaît dans le palais du peuple, Bitumba Yindi Makasi, 283 signatures à ma députée, parce que contre le gouvernement, mes chers amis, Tokoko le banabisi ebele oui, Tokoko yiba mbongo oui, mais ata ozobo ma population. Dans la même eloko moko malamu population basela yo, to babenga yo mokozi. Mais c'est quoi avec M. Tshilombo? Pour comprendre que même Rwandais à cause de motema bebo eteli pour likola congolais yo tshilo bazala ko. Tshisekedi akomi motema mabe. Rwanda kutazo kabiso mama wa. Azobeta na ba limite. Mais motema mabe Tshisekedi akomi nango. Et ça, il faut exterminer la population congolaise. Nyoso. Kasibana Mboka, Kobangela Ngote. Naïna Pesaka toujours exemple à Tata Mobutu. Mobutu a remis pendant 32 ans. A commis proposé à Ndenge na Ndenge. A sali bakrimi à Ndenge na Ndenge. Mais Nzota Mobutu, tout le long, à Congo, à côté de Makolo. Bana Mboka, oui. Bah, oh, non, ça
baboma akunda bango na Congo mais ye kokufa na ye akufela liba si lelo nzoto okowa na mboka na biso te. Pourquoi? C'est parce que asalaki mabe. Chilombo aza mama na Satana namokoye. Tshisekedi aza mama na diable ndoki ya mboka oyo. Chilombo kokufama, Chilombo kokufama mpe bana mboka awa akomi kosakana milimo na bino bakongole. Omoni kuna ndeko Bahati baekarte ye nauti kolanda intervention ya Jean-Marie Kasamba ndenge azodemontre bango par rapport makambo Bahati mais tokokota kuna te parce que concerne biso te wana eza ekili ya miyibi ndenge basilisa basalaki makambo na bango ndenge bakosilisa te yango otobo te ya biso. Programme ezali boye bana mboka awa mikolo eza kokendaka badiscours molai te parce que awa tokomi na ta ya kosala action bamokane tombelaka message na ye nango ezali boye mwa oyo tozali fo tosala des actions. Action ya liboso tozobuka bikeko oyo batiela biso na komine ya Masina biloko wana moto atiaka yango Andre Kimbuta naloba biloko wana moto atiaka yango Andre Kimbuta ntango bakomi koyiba mbongo ya mboka balobi ke lokola ntango bazaka teti bayebi ke na ntango tokoma barebele bayebi ke na ntango toyiba pine ya Mobutu bayebi ke na ntango baboma Tshisekedi mabanga awa oza na senamuka oye awa sikoyo foto luka metode ya kobloke esprit ya bashene ya ntango tokoti mpe na bisika tokoli kokota bayebisi biso esika eprenaka bino ezaka moko olongola bikeko batela komine ya Masina bana mboka on prépare dès le jour d'aujourd'hui si tosilisaka poso oyo bikeko wana palo milimo bakongole emata oso na ndenge ezaki ya mibale Tshisekedi foto grimase ye tobangisa ye nano tokosala pillage baende oyo atela balabala akofuta biloko na ba tokobuka bamezo bende nyonso bamezo bachinois nyonso tokobuka ya tokobotola mituka ya bapolitisien bakozala te kokoto oyo botobo te moto akozwango aza te tokotumbango moto. Mes chers amis, esprit ya basénégalais fo elata biso, esprit ya baburkinabé fo elata biso, esprit ya bamalien fo elata biso. Lamuka oye Chilombo akomi kokosa biso na makambo tali bainscription mais namoni tweet ya président Martin Fayulu auti kotwite par rapport à l'élection esalami na Afrique du Sud. Bato ya Afrique du Sud bademontre ndenge démocratie ezalaka tala na Afrique du Sud eyebake baélection. Le président sortant a quitté le pouvoir librement sans discussion. Lelo nde toza boye il est remplacé par quelqu'un awa Chilombo lokola ayoki lokoso lokola ayoki elenge koyiba bomba alingi akosa bino na français tala ngai eloko ezokambusanga eza nakoyebisa bakongole boye. Il y a des docteurs, il y a des professeurs, il y a des licenciés, il y a des gradués, il y a des diplômés d'État au Congo, beaucoup. Mais bazokoka ko résister te liboso un individu. Bana Bokoye, la personne qui n'a pas même étudié, a commis konyokola bato batanga ba classe ya makasi. Ça fait la honte pour la RDC. Omona mutu soki aloba français mpena mwako donc mwako kritike eza te mais liboso mutu azoluka français akoluka liboso mutu oyo aoresone français akoresone okomi kolenga eloko ezoma biso bakino yango wana eloko ezoma bakongo yango wana omona mutu okibenga je suis professeur ordinaire naza boye mais liboso Tshisekedi akomi lokwa mwana mpuku oyo anokeli mbula azolenga makolo. Non, ça c'est pas ça. Yango toye na message akoyebisa bino soki tobuki bikeko wana kuna ya Masina milimo ya bajene ya ntango ekotomboka. Nakopesa bino mokolo botobo te nakopesa bino mokolo oyo tokobuka mpo ya njili mpo wana fo tobuka ngo lokwa badistrict mosusu bazomona keno oyo eza vi
na tango foto la sabango que eza vie. Nous devons nous révolter. Tokosala mama na péage na ville awa. Batransport oyo nyonso kozika mo. Tokozikisa ngo moto. Eza biloko ezosomba na mbongo na biso. Otobo te. Mais soki otali mbongo ezokota wana ezoservir peuple na yoko te ekomi mbongo ya baposhe ya bato. Bandeko na ngai Kongo soki tozalaki na bato bazosambisa bato malamu mbele makambo ebele ebongi. Omoni bauti kosala na statistique ya FMI babimisi bapays du monde bayo komona Kongo eza 4e pays na pauvreté na monde entier. Congo 4e pays na pauvreté na monde entier. Mais président Congo oyo bazomona keza pays ya pauvre azolata soulier ezokote 100 000 dollars. Soulier ya pamba sosie pays pauvre, mais président na bango azolata montre ya 18 000 dollars. Pays pauvre, ministre azoyiba 500 millions de dollars. Pays pauvre, bato bamillion na bamillion ezoyibama. Mais na statistique ya monde Congo pays pauvreté. Est-ce que bandeko nanga biloko po bino bobanokanga motema ti wapi? Tolamuka nayebi so seke ekangaka mingi mwa bagene kini surtout biso na ntango awa milimo oyo ekangaka bagene ya ntango ezali ekokoro kimbuta tikala biso bakomi na masina yango nayebi so mokolo tozobuka ekeko wana nga nakopesa bino so message te peple moko kotoboka na ndenge na bana mboka makambo eza koyinda mabe makambo ezotambola toujours mabe makambo ezotambola toujours na pasi. Namoni bajene ya MLC kuna batomboki balobi ndenge nini Mese Tshisekedi akoki kuhumilie Jean-Pierre Bemba. Mes chers amis nyonso toloba wana bapemba babati eza bavatire ya pamba bango na bango bayebani namuka oye namuka letombelaka nani mokozi bango na bango bayebani bato MLC balobi toke tomboka. Mais Jean-Pierre Bemba ke na réunion ministre wana akeleke mutu munene na kalite ya Bemba oyo biso toyebelaka Bemba na 2006 bino bato bozalaka na bokomi bamagere na 2006. On a vu comment Jean-Pierre Bemba fait trembler ce pays. On a vu comment Jean-Pierre Bemba fait trembler Kabila. Lelo Bemba komi kofuka malibosa bana basi. Ça fait pitié pour la RDC. C'est-à-dire que le Congo opposant, ceux qui ont pas voté pour eux opposés à terre. Mais ils sont opposants à moi. Regardez les gens comme nous. Tous ceux qui ont le gâteau bala, ils sont pas bons, ils sont pas la sika. Tous ceux qui ont mis ça la terre, nous venons fraîchement de l'université. Mais tous ceux qui ont mis la boca à la pauvreté, qui ont eu la boca. C'est pourquoi je vous dis, et je remercie encore le président Martin Fayulu. Ndenge azo formé ba jeune bali ba komundira mboka sa ko za corruption na kati namugoye yebisanga ndenge nazo beta 10 ans opposition nazo musala na gouvernement te nazo corruption mutu te nasala le côté c'est-à-dire mukolo na kozala poste wana na kozala esprit wana utaka na monoko l'opposition. Pourquoi nayebi souffrance ya peuple nayebi peuple azolikani lelo mboka na biso toza na courant ya makasi oyo ezokanisa 11 pays afrique mais bino moko na kati ya mboka bozali courant bakinois toteya bino ndenge nini mpo totomboka toza na ebala monene awa fleuve Congo oyo bapays ebele baza yango te mais mbisa fleuve Congo minute oyo bato bazoli yango bacadien toone ebala monene mais population ya Kinshasa bazoza na mai ya komela awa lelo Tshisekedi fleuve Congo ye wana ateka yango na Tchad oyo fleuve Congo banda nzambe akela yango mbisi nango ezalaka wana ebotamaka ekufaka nango moto akoli yango aza te. Pourquoi on n'a pas de bateau de pêche mais awa bakilo bazolobanza est-ce que mbongo bazoyiba bakoso meme ba bateau de pêche te mbisi oyo afreche ya fleuve Congo elesa bakinois Tshisekedi amoni ke kinois akolia mbisi afreche soki te akoma monene sante kozonga azwima yatekela yango bachalien mbisi nyonso ekobana olungwa na fleuve Congo direction na Tchad.